mutu jamais akoki koyebisa ngai orchestre na yonga na lelo mutu oh ebana ndeni mono yo manyuka na mobala chauffeur ya mibale recevere ya misato triaka bazo wela mbonde chimbonda qui s'existe voilà na domaine et tout ça voilà mais ngai na jet set batika la ko proposer ngate déjà tu seras aussi l'invité de faire Golo dans le stade to ata ba invité to roya on a dans un Golo oza Golo mais tu n'es pas invité dans le stade de martyr tout le monde déjà va pancarte mati bongo sowe mati bongo beaucoup na obo pardon kuna na obo si biso tout zala wana parce que les accords naïe ce qu'on a cop naïe atika moi biyo wato atika biyo trop la vie ayo trop mais zaka mukonzo azolia litoi moko alia litoi mususu te benga na prison nga pena oke ba répéter mais na ba dire que belé ya ba répétition tout ça juste entourage banoko bazolongwa bifunda ya mabe bozana na ba famille te bona bana te voilà et bien la biso orli alekaki comme ce soit la peine ba émotion ya mamna voilà mais makambo bobalinga ngo pe na ba télé te oh ndeni yimto di foule na Pascal Aina wana da vie na biso a réclamer na ega aza vie na biso aza leki na ye et c'est la télé c'est la télé mais moi conseil na ye ça la bien c'est vrai que les gars nango mais moi petit conseil tout à ce parce que le bien ozonga lisusu aloba ke ozonga ata zongi gampet azaka gampet chita azaka gampet donc ça veut dire quoi gampet est mutaza makambo ya libota na bango mon la team eza parler nana goga tozala na biso mais vous avez so tozala na biso ngasi ko na beta musique te est-ce que bige soki kunzado azala ki azonga yi mouvement na moment to lo batom su kunzado nga na Paris monisco bato ba beta musique bongo bazali gamba te fali ozui nena batuto zosko ba animateur na bango te nako so ba animateur na bit to ke bloqué bato ba otala biso na si ça idée non ozui bango tout tangela nga siko o alekinga entre bango nazu otangeli nga kasi on a le bit bloqué yemo wa ebi koko toboya naka na baloyenge mais soki bena ba cheli biso tatami likolo vina yo obebisa vina yo nga naza chouchou ya bagoloa non ba melomani ya Golo mais à faire rigoler te Golo ati lelo non nazo animateur lo wanga te oh OK ça fait na no zo animateur lo wanga te so azu pena na ndima yebo yeyo baso bango na no na mona bango te tablesse créateur baza ba na bien papa parce que nous ça nous éliminer tout tanga batu moko boye et tout ça a sali combien des années a créé un succès ya fou créé succès fou yimsanga créé fétiche inaye tout tanga non banimateur tout baza on a banana tika wana tangela cri oyo seki koko baseki toko bazali awo batombongo bakoti awo eloko ezosala bango babunda kibombanda lala wana pavu batangela ngati banana te Jésus denia salela ngobo yo alela ngobo bato balongola dio ya sele yo na Bill Clinton na Congo oyo ngaiti na vandi na no beta masa na nga Bercy azozongisa vous blaguez avec les gens. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83
ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Merci encore une fois à toute l'équipe au Bazawa accompagné. Bichou, encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Par rapport à l'actualité, je reçois pour vous Kounzardo, le général. Avec Kounzardo, on va essayer de décortiquer cette émission ensemble parce qu'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois où Kounzardo a perdu. Nous avons évolué ensemble, mais les lopes Kounzardo et les biso, il faut le bas. Mon PPP Zaroya. Voilà pourquoi tu as mis Kounzardo le lot. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf de rien. Mais avant de commencer cette émission, la grande équipe au Bazar accompagné Arnaud Sims Essele, Anenkaba Fawcett, Nabosan Raté, Nabosan il est sous-souté mes partenaires privés. Là, je vois du côté de la France, il y a Aline Mouimba après Tabissoma jusqu'à aujourd'hui, Azar Anabiso et Dr Jackson Lubanga. Du côté de Brazzaville, Nabosani Bongote, l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayayos, sans oublier Laure Manzekou la Queen, ma soeur propre. Nabosani les sous-souté Olivier Doumou Nangamou à Brazzaville, Nabosani les sous-souté Masta tout évoluera la bango au sein de cette entreprise. Encore une fois, merci Nabino. Je reçois pour vous Kounzardo, à qui déjà j'ai dit bonsoir Kounzardo. Bonsoir Ibrahim. Ouais. Bonsoir, bonjour, tout. Nathan Obozo la émission. Voilà. Bonne d'abord santé. Santé par la grâce. Zambé. Toujours se sentait bien. Santé bien. Mais Kounzardo avant au ban, toujours bas. Pourquoi toujours absence ya Kounzardo na matanga ya frère na Gigola o banda na ensemble depuis Jet Set? Absence? Bien sûr. Non. Parce qu'il a levé du corps, tu n'étais pas là. Ouais, nous avons eu 5 heures. Donc, on avait mortuel, donc tout après on a 5 heures on a qualité. Il fallait récupérer le système na meki et simba c'est bon donc et puis on a besoin de musique à maison mais il go senté on a inaé tout bailler mon week après voilà et 5 heures on a qualité voilà on a été vraiment kokende na kotika na mort et puis na cimetière. C'était ça. Mais oui, nazaki na kabinda et côté de matanga ni na kabinda centre et tout ça mais na bano ya chaque jour et voilà. Mais bon, il y a musicien à l'Oyimbo, Massa Basala et moi, collectif à musicien, on va aller là, Gigola. Mais absence non, Pésaï côté, et puis les jours J.O. Bachagi, dans une musée nationale, tout le monde a eu payé, tout le monde a eu Banorom Soussou, tout le monde a eu Ozalaki, mais au Prestaki était né. Na Prestaki, Image Ezali, Golo a coûté Mogwa Mati, on a habillé. Oh, chouchou na biso. Un mouvement. Non, ngai kosonga mouvement pesa na ma bête. Voilà. Mais na colipé, na coli quand même na sali 10 ans, 11 ans. Donc on a peine tracé vie na tracé vie na ngai donc on tracé vraiment vie na à l'aise parce que total les pétro, tant total les pétro tout le monde a retourné. Attends moi système ezati. Hein? Timangolo kaka. Ya bilingi biloko nyonso ekoma yayi. Dans bisosko bongo te. Na koli ninga na zaboye bagolo balelanga tronga pe na lela bango trop. Est-ce que to koli na sens que ba age to yaki nango na ba groupe ezali ba to zati ba mandefo te. Parce que to ko mandefo le roi bato ba jufe ya. Des ba jufe. Donc voilà. To koli le cola to koli photo sala pepo manase alia gelsinga alia
nanga toujours il a un esprit Kenji et puis à son âme bana balia après voilà surtout Vandi Kaka retour aux Alati mais retour aux Alati pourquoi mais retour to bosser trop to sali trop to keba poto to kimité maman samsu ba kima lelo bana mikili na pesi bango mbote bazope bakanda ba vivre mikili na bakisasa lelo ekara mulai par rapport ya moi masolo hier so concentré masolo na yo ozwa masolo ozwa ata moi 1500 na moi 2000 na yo otonga vie na yo bien voilà moi 2000 moi 3000 moi 2500 so kutai na boulot bien siko biso pe to bosser o ponga na lia na kingodi ngodi parce que na kingodi ngodi côté to sala retour ezate bozo bali kolote na sepete le kolote yo na sepete yo na nzoto ama mama après ba soda abunda tongosa soda yagola soda abunda tongosa papa caprice tosha please bibi shiumu abunda tabilogo bana alongwa jet set oh to meke na no lisusu tande bazwika o ya était quoi mais des petits capés signature on a tiré le tout monde peut François à Malonga et bimagi pas vraiment mais tout monde quand même Bizorbi paysa quand même qu'on évolue bien et au Kolo Banini un mot d'abord on a Bizorbi les a évolué bien mais félicitations à grand poète c'est nga galwi pecho bara tikeli biso fonga mona li à plat atala ya na obunda pour pecho atiki de ba ya été ko ebomaka même ba mise poto même ba comédien poto eteko la journaliste pe ba kenda poto ka pona eteko azwikanda elongolisi moto mbandaka moto ayeti Kinshasa po ka eteko donc mais là on a tellement atika kango bar likolo grand pote sikoyo habité pecho moto longe ngamo funali ya pla po ngamo na koloke so moto alié ba plan na bango tout allié ba plan na bango tout après et pour atteindre le système oyo biso bien un système bon pourquoi comment na que pecho atiki sous libulu donc voilà atiki sous libulu mais Konzardo lelo c'est vrai que tu obeta moi masolo ya mon pépé tout c'est basé plus na mon pépé voilà maintenant il est à l'aise pour na yo Gigo Lazari nani c'est vrai que tu kunde Gigo la lobby pour na yo Gigo Lazari nani et pas na yo et puis pas faire Egola pire petit à grand prêtre Cheta pardon pire petit à grand prêtre Cheta pire petit na sens nini parce qu'il faut les mais qui pire petit on peut te loba oh yo lobby wano ndio lobby ka qui pire petit nde la pire petit à confiance non to pire petit bon ndeto loba na lingala petit et tout ça voilà et ndeto kenda bongo et azaki famille grand prêtre Cheta lekinaye mais na musala azaki travailleur lokola ba travailleur tout OK et lekina esalanga bien ko vu ndenge Cheta zalaki na petit na des petits na zalaki na vie na donc gipena onozo musala bina ka danger achaka ba vocal ekanga ba bayebi ce qui peut sengi suspension azui suspension et voilà et wana pena côté musala azaki na discipline o ba noko tout tozaki na bango ya respecter musala na malgré son frère voilà abengaki prise mais yana abenga papa Hervé abenga pe ya Hervé voilà mais était prise ya ba toujours ko benga prise et deuxième question na ezaki azali nani pas master na ngai malgré tout to bana yo potana pe ndeka ezalela ba mais master na vraiment ba premier poteau vous avez ensemble na oui premier poteau bisoté premier poteau ezali bango baye après bisoto yo kende mikili to zaki pena bien et après moi ba makambuka ndenge ezalaka to ba noko to soit na kapé to bunda pe na ndeko na ngai
tobunda na Louf. Donc on a masananga to potana to yasu na métropole basé à face à martyr. Pas venir biso on décande ya zongi mais après tu vois que comment on a tout se comprenant après voilà comment ben frère na tsoki donc azali ben frère na soki likambo na nga kota yango na loba tepo na beti masolo ki to bagara tout ça et donc likambo na nga il faut akota mo pena akota to koma ibena tika na écoute émission dernièrement tant na zonga mouvement abayino Kunzardo so azongi azan ande on a biso on a besoin fois melalia ala taza bien et tout ça ya mabete et voilà masana ngape ya sonam nazaki te hein na goya otala yo talaga na lalaki butu mobimba pona yo nazongi ba 5 heures na beau marché après et tant nazongi na kokite na meki na kokite ko telema pona ya na 50 pe to ke etika yo pe ya sonam ozana motema na biso za masana ngai yo yebi bina ba cri na ngai et na battle moko boy souvenir na susu ya ko voilà les souvenirs aussi na battle moko boy abima bina te mais na carré na ngai abima bina ko quitter le prêtre des Mélâtres mais tu qui quand même ba négligence ezalaki quand même ba négligence ezalaki c'est vrai que ba kundi na bango yé tous aux aura bablo amike pourquoi il y a eu cette négligence de ta part est-ce que on s'est pas une réaction à faire rigoler parce que les gens bah tu toi mingi chétan il fait rigoler bah le non atika qui est carapotant à mon kufinda préféré kunde bembe et pourtant tant que bembe zalaki nani tant que gigola zalaki bela nanu il pouvait aussi faire quelque chose à South Afrique moi ba Maroc on a botinda observation médicaux c'est vrai que tous aux grands mon bébé papa voice bima jet set ska kisi tu es baraté général et tout yo koufé la moana confrère on a koufé la moana Blaise créateur a koufé la moana Gigola a koufé la bana si on a habité pour une orchestre mobimba bozo koufé la bana vous savez un sacrifice to qui se doit exister bien magambo ya famille totika molimo ya masalanga et puis manakimia non, tu as plus famille. Tu as bino jet set apparemment bolimo qui c'est trop. Nabiboy. Biso netinga non na simba kis na vie na ngata. Te lo ba bato bota la biso et que monde na te bota l'émission parce que na li bato bota la biso va comprendre quand même Marambo toujours seul là parce que c'est du sérieux. Le lot tu ba mission ba kisi motoro. Te bite Kunzardo jet set et comme une référence ya Goboma bana référence. Oui bibo ngai na yoga gi na yo voice ya masa na ngai. Yoga jamu bato batindelinga. Ya mo na ebise masa na ngai grenade abi masa na tala makambo nogo lobi. Na ebise ya musalo yo ngai bi papa to kota de na musala ngoto pona to ke wat. Donc musala biso ya mona donc ngana goloba qui existe voilà na domaine et tout ça voilà mais ngai na jet set batikala ko proposer ngate ko kufela mona na kufela za teko ezalaki on est na zaipe na jet set mais la bella na jet set on a na jet set après et au salaki tant na longo na ngai mona pe za bien et tout ça voilà akufani na pe mutu akoki kosenga ngai mona te na kesa bato yo senga ngai eloko na lia ben kasi po sala collectif ya eloko epesa musala na ngai nde ekosala na ba pesa nga ba crité eza mo passe oui ba noko ba yaka na sepelaka yo boka ngana peso makambo yana ba parole musu ba yaka Kunzardo na sepelaka no trop ndingo boka na sepelaka na peso tamusu na mo de mai moko boy na pesa yo beta ba parole bele pe ba ya ba pesa nga pe ba plan neti mono yo manyuka na mobala chauffeur ya mi bala receveur ya mi sato triaka bazo wela mbonde
Chimbonda on appelle ça un comédien personnel moi ça un animateur avant d'intégrer le groupe après ça habillé na sali au cadeau. OK. Voilà. Donc au moins les lots reconnaissant la comédien pour appeler ça au cri. Oui. Mais bateau la biso ba batté quand même que comédien d'appeler ça au cri voilà. Les lots quand même c'est bien déjà. Mais na lobby. Moi était na lobby ngo kan émission té na lobaga yango. Donc Mutupe a kogi na kene moi côté on a parce que na ko lobani mutu jamais a kogi ko yebisa ngai na caisse na yonga na lilo mutu. Oh ibana ndeni yozo abambongo ebele osala mambo ebele osala mambo ebele comment na ba mapango ebele abonga na lelo mutu pour la succès. non longola na mona était ko ça la succès. Ngamoko c'est que yo moronde ozaki produit ya Simba. Ngamoko ils ont la signification Otumi Dieu. Dieu, mais pourquoi il y a des croix qu'on a d'autres croix ezali eza na croix nde tozwai lobiko na croix nde yo ganyaka banguna na croix nde tobikaka na croix nde tozwa bomoi ya seko na croix moi te après na yo sukisa azali. Azali, ça veut dire on a été Azali. Donc, na quoi tant on a la monango, na quoi moïba zoavi à Kota Lola. OK. Na quoi il y a un moment quoi la musique après atoye aza mutu ou a comme mbeli. Donc ça veut dire grand prêtre Nkolo. Na croyaka na Jésus na croyaka na nzambe ya bakoko na ngai après c'est bon et na betandu le bongo nga betandu le tete na okanisa o mère moko boya zalaka na gizuba o akenda azalaka boy à côté nga beta bandu la bongo te mais batu bamona nga nde demo noko mo boy nzimba ba mutaba toucha taka bakosela nga bakosela oui bakosela mambo belé na gisaso et tout na chacheta musika na chaye musika kaka pona boulot pona boulot mais na boka moi bien taga na 5e génération animateur les kingazate pardon na 5e génération ba respectaka nga etake moto abinisa koleka bango to bona jet set bande ono on a peu ça peut boulot bien o lo bateke ba na lobi teke ba boka mabe mais bayebi ke wana kokobaga na bango kokoba na bango banoko pe c'est lamentablement muke que no yo za jamais koko na bango parce que bango pe ba ya na plan mo belé te ba ya na ba plan na jet set betata ebeta nango ka bunga ba générique tout oyo yebi après nga ta onde na zongi bo nde makam otu na beta ebeta ka te na carte ebeta ka te et puis surtout bito tana nous konza dozo c'est plus ozo lo ba ke yonde ça veut dire surtout que na ngambu ya warrior kuna et pas grand prêtre fali popa o c'est biso de dépasser ba animateur na bango parce que yo ba nde yonde makambo ba animateur ba lekio ba te bongo na 5e génération 5e génération bandina ndeto le barango bato fo ba kenaro grand prêtre fali grand prêtre fait tozui na grand prêtre wata to kiti ba fabricage to kiti parce qu'il a filé dans son habit a filé ige et tout ça taleki kunzardo zate attention ubandika toche na chano biso danche grand prêtre fali bolokon di magete attends grand prêtre fali ozui nena batuto lorsque ba animateur na bango non ko so banima yo na bit stocké bloqué bato ba hôtel biso na si ça idée non ozu bango tout tangela nga siko o alekinga entre bango nazu otangeli nga kasi yo na bit bloqué yemo wa ebi koko so zolo ba yo koko bloqué en silika place azali
ata babi tango fort o tala pe biso o silika mabe tango fort kutu masananga mais masana yo zolo ko leki masana yo likambo be banaki na bobebana na masana yo place créateur ka pour na biloko ko lekati ngana za safrikasi ngande na sali nzela ya jete to moni c'est le avant dans un plateau animateur à liboso na ba 5e génération c'est le Andima c'est moi oyo bango ba travailleur ya ba master na bango ya liboso Andimanga Bill Clinton bon a évité soit Kabila bato biso mbongo Bill akabela ngala mfukabi fere animateur wana Bill Clinton tingo akati na lakisa ba masala nga tout ya ba chanter na bi o baza lokola ba naloba nini onde ba wera son ni animation siko so andiminga funa 2 personnes ni wana juna mumbafu vena ngai tukutana na émission mo ya antenne A na bandal ngana kunza petit na ngai au travail et tout ça donc siko banoko yo tangalinga batu banoko yo tangela ko lu jandima mon premier te meto obi goga yebisangani la vese mbote yebisanga ya bi na lobango lelo parce que wata bomba ta lobango abi yo Jen mutabenga nga tumi a valoriser kombo na susu hérité sanga yo naza tutu na makambutu omonte que o makape ba ndeko na biso la team wata c'est ça voilà après sanga na yo tutu kaloji mon premier pour ça na livre wana ba bien un livre moni ba livre ebiki sala so tango biki ba biso bango na animation ko ya Congo banoko tu boboka na bango bien basanga musala bien ma so to kena tatami ngaso to ko mboka no na tatami yo mo na penage noko yo to tamso to boya naka na baloyenge to boya naka na baloyenge mais soki bena ba cheli biso tatami likolo vina yo baby sa vina yo vina open na ba cheli biso podium na éditeur pe bango ba yebi animateur moko aboka 5 cri na générique kanga payer ka nde libumu so ba tikeli ka libumu nda binisaka wana ngane na binisaka de libumu donc boko ba na bino mutu ngape na ko ya na mutu me kati wana mutesimba musique générique pendaka tant quand susko bo vanda siko siko ko vanda na jet set cheta we sabino na bobo akaka na bino na ba demi na bino ngana ko ya kana chebilo mo ba chinois cha après ta on a simba kati on tire la bino ta musu mo suka kaka na suka pe na zongi lisusu donc voilà et bah moi ça n'a pas beaucoup bien oyo Kunzardo na mazaga oui mazaga oui na tout anima c'est le Oscar pour c'est le Oscar par propre c'est quoi Andimaga Jen na mambu mutoya l'animateur Paulinto ngam na yana propre tindenge ba de lelo na moni ba leader mi bali ba potana ba o la propre ngana bana déjà ko lobela ngotango na ba distraire ba suza merci tu vous a vraiment aidé bozo tala biso en tout cas émission bon retrouvant vraiment na habité son rôle banding les émissions moko tous les tout les kana pour tous moi Kunzardo à s'exprimer mais Kunzardo ba na team moi apparemment ba manquer qu'est-ce qui fait que Kunzardo tout le monde va massa no ba na clé kinaka na bango usalamo ba plan usalamo ba blog bele bango bazongela quand même la team Wata mais qu'est-ce qui a fait que Kunzardo azonga sima azongela la team Wata et pourtant bana la team pe bazara na posa no tilelo ouais la team ngam na sala ba mon la team eza parler
Nana goga tozala na biso. Mais vous avez tozala na biso. Est-ce qu'on a beta musique ité? Est-ce que vous avez ceux qui Kunzardo azala qui azonga un mouvement na moment to lo batom su Kunzardo nga na Paris. Monisco bato ba beta musique ya bongo bazali. Ngasco musique yo ya Paris ou faut na beta musique ka pour na kende Paris, na kende États-Unis, oui bien. Ezali ezaba voyage soki osala musana na musano peso futa yo. Donc c'est normal c'est normal la voyage na profiter nango. Mais na obeta pona bongo ti. Yango moni bato belé bazo landa bato bazo koya. Parce que mutakendaki comme aux États-Unis na pona contrat. Yozo kendeka pour la sabato ki okendaki. Et tout ça. Voilà. Au tigo kese na omo boy, ozo keno kese on a pour et poto. Comprends? Donc bongo te betanga musique qui type kaka ba prince. Boyo montango longa jet set na boule nini parce que les locaux ko sala mouvement né ozo la personne mon peuple là c'est pas facile Kunzardo. Biso to s'attendait que Kunzardo a rozonga tom susu et pas ya héritier Watanabe to ako kende quartier latin to kende et pas fali to kende maison mère. Mais obi ke ngana pétrole. Pétrole c'est l'animateur na Congo za pétrole. Kunzardo. Oh, nga okese moko te boyanga na Congo. Bon, yebisa net okese ne. So na yebo. Natanga kombo tiko yo zo ya na yo boy mais natanga. Tika nga na olingana sisa. Donc so mo na signer makambo nanga parce que naza moto faut faire na sala vie nanga. Vie na yo voilà. Voilà et tout ça. Si na sali pe vie nanga esimbi mbeta. Ouais. Pona nini bozolinga kaka biso to sia mawana mais bongo ye. Alongwa kunate. Bongo ye pe wana. O biso to beta pa na bango. Balongwa kunate. Basa iba travailleur pe ya bato. Ouais. Lelo pe basala makambo esimba. Bo pesa pe bato chance. Que etumba pe ndinga zo sala makambo nebo esimba. Mo pepe ndinga zo yebo esimba. Mon pépé est Simba. Voilà. Mon pépé karaté parce que yango yo zala plus. Ça veut dire mon pépé Simba. Mon pépé Simba. Batu wana pe ba yebi ndenge baza wana batu tout otala biso. Ba leader mo ba yebi pecho so a plan na marché et Simba. Obinga kombu ba pesanga ba bi ya ratarate. Ya ratarate. So ga plan na marché. So na ocha yanga moko na ocha te na on a orchestre mo bo songolo pakala. Apparemment ça trop sir na yo qui sont derrière Kunzardo. Dieu. Na équipe nanga mobimba pachonguya donc yende azali producteur nanga yi mutazo sala mambozo mabozo clip mabe ngai ebisio bola na bino pongi po bobini déjà ve wase kwa lobaka to bini na bino na déjà tu seras aussi l'invité de faire quoi dans la stade to ataba invité to roya. Bon, on est allé, bon, on a un na émission tozala na biso. Pardon? Tozala na biso. Bozande ni ba invité to yande ni Christelle Ikolo Mafulo là. Depuis Angola na PC Bambote. Siko. Ko on a za golo ati. Oza golo mais tu n'es pas invité. La stade de martyr. Tout le monde déjà va pancarte mati. Bongo sowe mati, bongo beaucoup na obo. Pardon? Kuna na obo. Na boire ba animateur bazat. Ndeko no bless créateur azali to mona. Te ba na ba evre nini. Tu bidi mboka azali. Ba na ba evre nini na mboko. Pardon? Faut tant to lo ba tu ko martyr, o mo golo mo lo ba mo ni bino. Wala susu. Na matanga. Do yo prendre ba ndeko no na te. Bon, il faut na martyr pas mal. Bah ça là 1 minute 5 4 minutes 3 minutes générique de ça. Bandana tambola na tambola ta 5 bandana to koti 2023 na on a yoga monte. Pardon? Bandana to koti 2023. Non on a yoga monte. Mais ça va œuvre éthique à la base. Œuvre betaka. Oyo kisenga isoni. Nango boy kondimelanga na miso ya bato yo. Papa chéri. Mais moi ba œuvre bon. Si na va ni otambola nzela na yoga moyebeta. Voilà. Œuvre ya ngwana, œuvre écoute bimi après écoute papa chéri mais
otamboli pena nzadi na nzadi mais soki lala wana pa tous les fêtes bobi nga na parler na nga na vandi babi na moni salle de fête ezama toyebaka biloko ezobeta na bafete ya agora donc ebetaka sur vandi oyo kangwa mais oyo tanga wana basali nano te banoko fo basala omoni soki banoko basali mouvement matanga na kosala tala concert na beti bana na tika bango tangelanga concert ebetaka na Kinshasa bananga na tika ka bango tauna longwaka liboso avant na zonga bagolo ba pe témoin ba meloma na bonne musique baza pe témoin tangelanga concert moko mais nga na zongi to beti concert wana bato ba kwanza ngono ndio to beta ngona mikili ya alto to lata ba écouter ya ba noir tane na boa kilanga simple kangi na ngoba fe na tati zombosa na pesi mbote ayebisa ngabi etumbo bobete na bino générique ngo bien mais oya eteko wana mais yoka ndengo bobote bobeta ngoa et donc Konzardo, c'est vrai que Batebele a la émission Oyoyo parce que l'émission est vraiment en exclusivité. Donc on a Gigo la lobby et les lots tout préféré par rapport à tout ce qui s'est passé au nous les gars dans la jet set. Mais Konzardo Yomoro na ligne la caméra face à caméra Konzardo face à caméra. Ils ont reproché ex-président Nayo Ferregola. S'il faut lui faire un reproche. Quel sera le reproche envers Chetani ou Jésus de Niance Ferregola? Ouais, on a vu dans Naïba. Et puis, je suis allé dans la télé. Et puis, je suis dans la. Ok. Attends la rapide. Émission. Non, il y a des copes. Pardon? Cop. Le boulot na yi. Ok. Si biso tout zala wana. Parce que les a cop na yi. Parce qu'on a cop na yi. Atika moi biyo yo gato. Atika biyo yo gato la vie. Ah yo gato. Mais zaka mon konzo azolia lito imoko. Alia lito imususu te. Quand moi lié il faut aller rappeler tout mon sauce. Akokota na mambo ya batuté. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a plus les toimoko et makamona to et la biso. OK. Et la babiso parce que oyo kaka les toimoko. Mabe. Iyo kaka litoi etumba nini ozwaka comme la Jésus de Niance kozaka kobenganaka ngabutu bakosela ngai na oke latine je non na prison yo oke latine iso eza na poto akoti gozon gamba takoti gozon na bengi alors Benga Chetani na prison. Abimi déjà. Abima déjà benga na prison. Ba ko OK ba répéter mais na ba dire que belé ba répéter tout ça. Juste entourage. Bon, d'accord le papier entourage comme chose respecter système. Oui, et respecter système. Tout ça ni. Tout tikiti. Yango tozotika banoko bazolongwa bifunda ya mabe bozana ba famille te bona bana te bona bifunda tona matanga nanga na koloba nanga moto te et tout ça bona bifunda funde pola ezanga na motina. Donc s'il faut dire quelque chose que ezana batu clique ya batu nde ba yinisa yo ipa ya Ferregola nga ba yinisa ngata nga na za chouchou ya ba goloa. Non, on a mélomane ya mais faire rigoler té. Golo a-t il lelo na zo animateur le wangati. Oh, OK ça fait.
nano zo animateur lokwanga te so azu pe nana ondima ye boyeyo baswa bango nano namona bango te Blaise Créateur bazaba tout bien papa parce que nous ça de olingi tout tanga bato moko boye et tout ça a sali combien des années il a créé un succès à fou créé succès fou yemsanga créé fétiche inaye tout tanga non banimateur tout baza on a banana tika wana tangela créé oyo seki koko baseki toko bazali awo batombongo bakoti awo eloko ezosala bango babunda kibombanda lala wana pavu batangelanga ti bandana ti jésus denia salela ngobo yoyoyo alela ngobo bato balongola dio ya sele yo na Bill Clinton na Congo oyo ngaiti navandi na lobeta masa nanga Bercy azozongisa vous blaguez avec les gens pour aller vous savez bon bon papa ozu mutu moko ana dimension te ozo tangela ngai na kisaso yo na kisaso yo. Ça veut dire que l'animateur tout va évoluer au sein du groupe Jet Set. Dimension, dimension zali, il y a boulot, il y a spiritas, il y a makambo belé. Que ce soit vendu boba doit sentir que n'y a ma vandi awa. Ce qu'on reproche à la bonne parce qu'il faut balancer balanda déjà bazala na nzela. Mais ce que nzela ngo ba osala ngonde bien te faut batu na tata na bango. Mais bango pe ba boya tata na bango. Soko boyinga eza problème mité tikala na yo mais golo akobenga na yo golo abenga na yo atiki kutu bango golo abenga ninga tenga za songe ye mogo voilà vous êtes nombreux na loba ina émission mo les gars na bi est-ce que nana golo ngolanga na groupe azate eza ye moko na yebisa bato batu na kakol après dis-moi alors netini et tout titre sigo ngai sigo babengaka chef d'état-major général nana besprit ya bambila nazalaki etumba etumbaka eza nakoma soko chiwewe Christian vient d'habiter na PC voilà mbila ya solo pe na zaga ya za zaga na PC kuma mikolo zaga zuga ba bengi mikolo be kanga mbuka Christian chiwewe zaga zuga voilà zaga ma yebo na zaga alors manze kuna PC ba mbote belle place azali mais wana mokonzi tu as fréquenté Orligola Kunzado fréquentant Orligola na vie na yo Orligola na mona eboité mona eboité le qui patron na yo grand frère patron na yo kaka kaka et tout ça pe na mona eka na ba télé olanda quand même émission ça ina noli tambo na mona pe une fois na BCBG na repa BCBG na kinto na kin voilà une fois na mona eka na musique voilà mais on a quand même émission ça ina confort na biso oui alors bah après liwa ya Gigo la oloba parce que apparemment liwa Gigo le nezapé moi genre yango ya lobby après bah entièrement le roi Bakunda et lobby je pense que d'ici 4 matins on ça les suivre émission na Noli Tambo c'est vrai que Noli a été combattu par bah confrère Moussou bah Moni Nenge émission de Salama qui Salama Mabé de ta part aussi qu'on nous a d'autres un peu moins réaction parce que dans le monde entier bah on la yo ici quand même tous pays parce que yo pose un peu bon pilier à ma casse Jet Set. On est en famille. Non, ici on ne parle pas de la famille. Je parle de Orligola, on a toutes les questions sur qui on fréquentait. La fréquentation était. Na monaye, quand on a télé,
une fois on a répétition à BCBG et tout ça. Voilà. Et après, c'est bon. Hein. Et après, il y a à faire. Mais tu as quand même suivi l'émission à Saïna Confrère à Bisso. Mais par rapport à ma propos, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ou il y a aux gérer à propos, il y a confrère artiste. Parce que la télé est à vie. Mais non, c'est un grand pote en ligo là. Nabinga bato gampate na kwe na yo moni tam su bato su na bengi gampate boy net gampate Mike asa gampate na kwe ya Paris akondaga Paris Katanga donc fotula ma boss pachunguya te boss pachunguya na benga ega boss ti ngakala sasko boss Pachunguya. Siko Yogati Paris House. Voilà. On a Siko Gérard Nayazara Mike Katanga. Mike Katanga. Donc on a Mike Katanga. Bana poto botala biso Mike Katanga. Oyebi Mike Katanga aux en problème sérieux na bana poto. Siko tango gérer coin na yo mo boza prêtre na coin na yo. On a le baga prêtre boy. Tozali kutu tokoke ba bona toté on a makamboza ya libota voilà et bien la biso orli alekaki comme ce soit la pena ba émotion ya mamna ye voilà mais makambo bobalinga ngo pena ba télé ti ndeni yimto de foule na parce que zali na wana da vient na biso a réclamer na ega aza vient na biso aza leki na ye et c'est ma télé c'est ma télé. Mais moi conseil na ye ça va bien c'est vrai que les gars nango mais moi petit conseil tout à ce pays parce que le bien ozonga lisusu aloba ke ozonga atazongi gampet azaka gampet chita ataka gampet donc ça veut dire quoi gampet est mutaza makambo ya libota na bango OK ba protéger ka o azali système voilà tozalaka babenga bango ni banyamo nini o bazana mokili te belebo kana Congo au capi voilà donc voilà il y a au capi à famille faut protéger grand père courage na yo biki oza petit na yo dimension voilà donc quand peut oli télé azonga lisusu yo préféré azonga lisusu parce que azonga pété azonga lisusu yo préféré azonga te moi conseil azonga to azuma zagat obi azuma zagat ça veut dire quoi azu pena ba azu short émission azu show ya faux ya mabe donc on a capi ya musique voilà il y a famille surtout il y a famille ngana tiena no ya famille ngana tiena no musique bato babenga ke capi ya musique bazape nasko capi ya famille voilà donc moto ça capi ya famille à système à Joseph famille ba protéger malgré tout Oezo Lobama voilà protéger petit frère na yo à la star donc asa mboka pesa ke confiance malgré tout oyo mata likolo mata tout non biso tozaka voilà vous êtes nombreux botalagi émission au sobo s'appelle l'émission je pense bien que mais tokeno na mon pépette toujours na mon pépette après ba dédicace nanga bandeko ba accompagner biso parce que tout un staff belé au balinga yopé ba otala biso depuis quelque part et puis surtout na bana Angola bana Cape Town bana il y a Paris Belgique South Africa surtout na bandela lisusu na Brazzaville kuna mona l'honorable Gaëtan Kodia na bosanité Jérôme Mike Katanga Gilles le releveur manager na bosanité boss Pacho Nguya Paris House on fasse toujours il y a bon marché et ça na solingo se détendre en tout cas boyaka wana solingo mona ngamu Ibrahim obano mona ngawana kunzardo pazawana et Desi photo il y a maman Anne la bossa n'a raté la bossanité Jérôme Mike Katanga la bossanité DJ Dida la puissance la bossanité DJ Boa Mix il y a Sirverd et puis Diasili na vous excusez-moi parce que il y a combo Saint Miezi Josué type d'or Daniel Ndombe jeune réalisateur la bossanité DN Vision Aigle
Vous êtes belé, on a staff, on a bis, tout ça, à tout moment. Parlez-nous un peu de mon pépé. Mon pépé, les gens n'ont mon pépé. Tous en camp et puis la pote bota yo, on a posté dédicace, basta un déni pour côté na mon pépé. Ouais, mon pépé Zali, les albums. Album? Oui. Ah, mon pépé album. Et c'est un album. Il y a 6 single. Il y a 6 titres. 6 titres. Ah voilà. Ok. Ouais, single les alaga. Morceau moro. Morceau moro. D'accord. Et bah tu vas c'est lango, bon c'est là. Tout parce que générique. Type la mer on est au côté de la mer. Ah. Bon, tout est bon générique. Il y a combien de minutes? Tout qui n'est pas. On est tous un ingénieur déjà. Et tu as des dédicaces, c'est dans mon métier. Après, tu es bon, Bino, bateau, tu as la biseau, tu travailles à rater. Et tout ça, tu travailles. Donc, bateau, plus 243, 89, 73. Excusez, plus 243, 89, 71, 29, 373. Plus 243, 89, 71, 29, 373. Au Bengi, Ngaï, au Bima. Donc, c'est là mon pépé. Baozoa. Mon pépé n'a travaillé dans Israël basse. Claverie, c'est pas bêta qui m'aime. On dit dans cette pélité. Il y a longtemps on se soupé et poussé mon bouquet. Non, il y a ce que nous avons vu mon bêta galique. Nicoloté, na CPT. Le bêta modon Kalati. Tous on a la plateforme surtout. Tous on générique et puis la chaîne urbaine peut on la chaîne étrangère. Beaucoup souvent on a makambo tout. Est-ce que vous avez fait la biseau et tout à ticket l'eau ça là à Eliso parce que vous bêtez là ninga la fois passée maman les cas vous bêtez là na clé les autres là-bas on a biseau ya au bazar là Paris na hérité vous bêtez moi belé vous bêtez mon album c'est vrai que ça n'a pas pu marcher. Est-ce que vous m'opé de ta part au tigre biseau na suspense aux ongi mouvement mon takinga bosco sogi lelo c'est Kunzardo atiri elo ya zosala azongi epa ya kingani non zonga ka soute loba bato poto botala biso abana monde te botala biso soki Kunzardo atiki elo na ye aki orchestre moko to sa nini bana poto soki Kunzardo lelo c'est la biso mon pépé soki mon pépé simbi c'est bon soki au cas où mon pépé et comme il a un niveau ya zo lingate siko longola no go simba nati tenga le bikut mambo simba te na le biso ki Kunzardo na le biso ki Kunzardo a comme un niveau et peut-être dans linga kité so il na le peut-être simbité bo excusez na bato bota la biso na yemo l'artiste mais au cas où et comme un niveau yo mo lingité et comme mettre na stabiliser pe mo qui ne peut se bon to yoka ndenge zalaka parce que c'est comme une dimension yo lingate réaction de ces années et comment écoute et comment to retenir que mon pépé c'est bon là on peut mener bateau ba hôtel la biso ba comprendre que comment voilà. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre. C'était la Kunzardo face à Ibrahim. Tu les vraiment répondre à la préoccupation de Bisso parce que dans le monde entier, vous serez surtout sur Kunzardo. Après veille, il y a Gigola. Gigola a été enterré hier dans la nécropole. La nécropole, le lot bongo, il a déjà jour moko au Gigola. Je pense que pour illustrer l'image, ça l'a bien. Pour nous ingraté, je dois remercier vraiment Bandego tout batali biso. Ibrahim mokili oyo tolingaka tata Nzambe. OK. Tata lindeka baotika mwana mai ya koti. Gigola, c'est vrai qu'il y a les images ba illustrer. Ebisio niveau mwana mai ya koti na kunda. Oui, c'est dans Talamo. Personne. Nzambazana. Yo, ok, cimetière, t'es. Dans le bas, il y a des biens émission. Ok, cimetière. Qui?
Na profondeur dans la caméra, jour yo que cimetière. Merci. Na gerbe de fleurs. Merci. Attention tout là bon, na pisaka l'autre ça mercredi. Samedi ou dimanche nous allons dans masala Kotazali. Merci. Voilà. Merci. Voilà quelques dédicaces là-bas na poto batalio. Pas qu'on retenir à travers cette émission. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens au bas sur Bichot, surtout sur mon page Ibrahim Abdi journaliste. Bo s'abonner kuna, ce bout du beau news côté kuna. Et Ibrahim Abdi journaliste Facebook. Bo zonga bolingi. Et Kunzardo, merci Nayo pour accepter notre invitation. Ouais. S'il faut dire quelques mots dans le monde entier, tu as bis et puis quelques dédicaces Nayo Moropé dans le monde entier. Et au salabien, c'est vrai que mon pépé est royal. Tu as bandera mon pépé est royal. Comme ça, blague. Mon pépé, et ça tant que bien mon pépé là c'est mon pépé. C'est comme mon pépé né. Voilà. Il y a derrière. Et ça c'est quoi album? Tu sais ce que générique dans la 4 albums. La 4 albums. Tu mix ça bon moi générique. Moi générique. Domaine nangeza wa générique à tout ça à toto balinganga na pesi de numéro nanga yo na groupe te ya un groupe d'accompagnement to tenga na groupe ya ba to ba répétition ba makambo tout et tout ça voilà mais il faut voir que la biso ba biloko pesa na kata mo pepe on a te ça vraiment bien c'est bon biloko na na bomba moto bon boire la biso biloko kala mais dédicace plutôt tika yo. Et dédicace no bora mutu mo Chanel Kanga Bukang c'est Bukanga Lonzo. Point les gars yemoko. Ba honorable ba belé ba Bruno Lubika mbongo propre. Ah wana siko vient na Bruno Lubika mbongo propre depuis les États-Unis d'Amérique. Et tout ça. Ah ça déjà non, il était en États-Unis d'Amérique. Tous les na state et tout ça voilà. Et bato tout balingaka général ya mbuka mboli. Non, le bateau est kitoko, merci. Voilà, c'était la Kunzardo où on dit invitation à Bisso. Si vous s'appelle l'émission Topé, ça vraiment un grand merci à Arnaud qui a réalisé l'émission. Et puis, la bossanité Gilles le releveur, le manager, la bossanité Jérôme Mike, Katanga, vraiment Andimi pour soutenir l'émission Ibrahim, la bossanité des sous Boss Pachunguya, Parius House, c'est-à-dire en face, il y a Istawana. Souvent pour se détendre les mois pour les mais la moi moi malili tous à la rawana et puis la bossanité des sous DN Vision Aigle Daniel Ndombe jeune réalisateur je suis type d'or la bossanité on a staff na biso Sainte Mezi na bossa na rayoté DJ Boa Mix ya Sirved et en tout cas bon excusez vraiment pour l'écriture DJ Dida la puissance Diezi Photo Maman Anne vous êtes belé la bossane de ce soutien à Mwimba depuis Paris l'honorable Gaëtan Kodia Bruno Lubika Mbongo ya propre Dr Jackson Lubanga Laure la Queen Manzeku Anel Kaba Fossette Sims et Sele Congo Mokili un grand merci à vous et puis un grand merci des Sousunaba partenaire au Bassala Bissou DJ Frank Nachetema Bossa raté Vienamo Richard Kaba la place de se détendre dans les sous Mouké la bossanité va boîte au Sala Hermo son côté offre et Sala moi bien et je vous aime tous d'ici là portez-vous bien bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.